nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa mpe ntango ekoki ameka alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele esengo na likolo pe na se mama mwilu molobeli ya bana epai ya tata fuma longo batata bamama mbote na bino bisika nyonso bozwami bomesana kolanda biso butu moi na nzela ya moko ya betando oyo toyaka bobele kolobela kombo ya lokumu kombo ekopesaka kimia ya mokolo molelo 22 novembre 2024 awa na mbanza Kinshasa na paroisse ya UPN ezali bongo koyamba mama conseillère directe ya tata mokonzi ya bule papa Simokimon Kiangani na kombo ya mama Marie Mwilu Dia Ngenda mwana ya yambo ya papa Dia Ngenda Kuntima Joseph ezali kolekela bongo wapi na kati ya Ngalema processement na Kinshasa kitalatala ya Lingomba biso na bino totikala wana po ete tokoka kotala na bokebi to pe tokoka kolanda lolenge kani bana ya Ngalema bazali koyamba mama awa na oyo esika pe nkembo na nkembo pamba te esengo ya bana oyo bazali na mama na bango pe akotalaka bango ntango nyonso wana na ntina mosusu te na ntina ekopesa tataki mbangu maboko na botongi Yelusalemi tolanda Maman conseillère, maman mon lobby, le candidat,
manso koleka kati na biso yozala kati na biso kunyata na ye na paroisse oyo papa ekata basika nyonso oya mwingi satana asili kolona na esika oyo epambola bana na yo ezala bénéfique na nzoto mpe na milimo na biso kilia tosengo komo ya tata mwana mpe molongo santu amen. na kombo ya tata mwana pe molimo santo ya solo tomoni mama yeyo azali kati na biso mama mwinu oye mama ye mama ye na kombo ya tata mwana pe molimo santo mama ye kati na biso pona tina na misala ndenge boyokanaki toyokani ete mama azala kati na biso topesa maboko pona likabo oyo esika tovandi awa ya tribune tokoka kosilisa yango tobonzela yango na tata nzambe yango tomoni ete biso banso tozali na esengo tolakisa mama na biso ete ya solo biso bana na yo oye kati na biso tosepelisa ye ekozala na mama malamu yango wana tozali kosala programe ezali boye sika oyo tozali kopesa mo ya biso bana ya paroisse ya Ipen epa ya mama na biso sima ya mo ya paroisse ya Ipen nde tokopesa na mbote topesa ni mbote biso banso sima ya mbote ya biso banso kila niveau ya commune nde tokotelemisa tata mokambi ya commune ya Ngalema sima na ye nde papa mokonzi ya commune akozwa programme po ete akende kosilisa programme voilà programme tozali na yango
nyonso ekoleka kati na biso tozala na lombango retard ezala te tozala na lombango bongo ntango tokokota na misala bana IPEN tolakisa mama na biso ete ya solo IPEN mpe tozali kotonga kamba mpe tozali kotonga baparoise na biso IPEN oye Kombo ya tata mwana pe molio ensemble l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbama paroisse de IPEN commune de Ngaliema maloba ya bana ya IPEN na mama conseillère direct ya tata Mukonza Pule Papa Simon Kimbama Kiangani na kombo ya tata mwana pe molio ensemble biso bana ya IPEN na Ngaliema tozali na esengo ya koyamba yo mama na biso kati na paroisse na biso ya IPEN mingi ya koyebisa yo mama na biso ezali te kasi moke oyo maloba ya bana na yo na paroisse ezali ete lokola mama na biso onyati makolo awa na mabele oyo ya paroisse mama biso bana na yo na IPEN tozali na maleli ya koloba epai na yo mama na biso ete mingi bazali kati na biso bana basilisi bakelasi misala ezali te oyo bazali koteka ezali malamu te bana na yo ya basi na mibali bajene bazali kolela mingi mabala ezali te epesi kondima na bango mpe ekiti po ete mabala ezali te mingi mpe bazali na mabala mabota ezali te bakelasi ya milai bana na yo basali misala malonga ezali te kimia mpe na banzoto na biso ezali te obosani te kati ya mokili na biso bapasi ebele tala ndenge kufa ekoti kati na mokili bolembu mpe ekoti mingi kati na bandimi mingi mpe bazongi nsima ezala na barepetition misala ya lingomba mingi bazongi nsima yozali mama molobeli na biso kobosa na biso bana te olelela biso po ete lokolo nyati makolo awa kimia ekoka komonana kati na biso bana na yo développement mpe na paroisse na biso emonana po ete oyo ezali paroisse mpe parmi baparoisse ya kala na ville ya Kinshasa tokoka kozala na développement botongi ya paroisse botongi mpe ya babiro ya bamouvement service association po ete tosepelisa nzambe na biso tala moke biso bana tozalaki na yango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe molio mosan amen. Ngaliema oye tozali mpe na tata na biso koti ya commune azali kati na biso tosengi na muta telema po ete topesa yo mbote fiki Ngaliema oye bikola ezali komonana te topesa tata na biso mbote ya esengo na kombo ya tata mwana pe molio mosantu kombo ya tata ya mwana pe molio mosantu. Merci papa totike de malo.
kombo ya tata ya mwana pe molimo santu bana papa oye bana mama mwilo oye kasi tosala na ndenge tosalaka so tolingi topesa yawe lokumu ekoki na ye tata simoni kimbangu kiangani oye tata simoni kimbangu kiangani oye tata simoni kimbangu kiangani oye 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 tata simoni kimbangu kiangani mwanavela wazola walemizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka. Merci bana na bino lelo eza mokolo ya mama mongongo na ye yango na biso nyonso toyeli awa soki ngai communal ebatonso olinga oloba na okende te lokola eza ya ye tokotikela etango po ete ayebisa biso ateya biso bana na ye apesa biso makoki oyo tokozala nango makasi bana ipeno ye mama tolukaka bengo emeso mwene liki po mama ngai nazala makambo koloba te mama nde ateya biso no toye awa toza na délégation eye na mama bata sécurité ba protocole sabina mbote betela maboko liki joke bandeko na biso mbote na komisato ya bule okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santu ana mapamboli oye naliema oye sikawa ekomi tour ya mama mwelu oyo biso nyonso tozali kozela bangolo meso mwene mama yeto ayete aye ipen bana ipen bozali bana mapamboli mpona kosepelisa mama topesi ye mbote ntango tokopesi ekosalema soki sali yango pasi na bino ekosila te maloba ya papa denge na kotima yango na sikoyo tobongisa po totemisa mama na biso mama bana na yo ya ipen ya ngaliema tala ndenge toye mama mwilo akoya nanaza biso na tolobi nakende kosima mama nazolipamboli nakende koyoka mama napambwama yango wana mama na biso bana na yo basengi otelema biki voilà esika tozali toye bakupipa bakondate bakumibatemisa mama de mama ozali moko ya bamama conseiller direct na kati ya kabine ya bakonzi ya bule ndenge tozaki ete mama mwelu yende ndoye ya liboso ya bana ya bapapa ya bana ya bapapa mpona ndoi voilà mama na biso kasile kokomela biso netozala ete yala ke yala esengo eza kati na biso oyo bayete bakorate kasi biso litema ezalakilisa kobeta kotela mama mopesi kimia mosengeli kimia mama oyo ayebi kosenga atondela mawa atonda na boboto mama yosengotelema mama de mama mama de mama mama mwelu oyo tomonaki ete biso oyo tosilikoza chance ya komona mama mokolo na vendredi le 22 etikali historique na kati ya paroisse ya Upen Bondate bana Upen oye tika topesa mama mwelu kasi mama mwelu tolukaka ye
topesa ye mbote ya esengo ya lokumu na komisato abule okombo ya tata ya mwana pe molimo sana mama bana baseki oleka liboso pote ozwa onere koki na yo. Mama Kalina Bito Longo, Ingrati, Bola Pesa One, et pas mon conseiller, la dame Konjabule, Papa Simo Kimamu, Germany. Mais donc, Nakati Studio, dans la Liga Imobote, dans la Ibaïde, Botelisa, Mokili, Ete, Toyambi, Maman conseiller, dans la dame Konjabule, Nakati Aporo Seripe, Malamo Kokamino. Merci beaucoup, Papa John. La ville à Kinshasa, mais Kassilelo, position Lolo, Kontonamine Mapamboli, Koyamba, Mama Concert direct, Papa Simo Kimamu Kamani, Oazali, Ndoi, Nelimoso, Nakati, Yakongo, Mama Mulu, Nakati Lemota, Esanto, Yama Sino Toma, Nakati Nabiso, Oyo, Gomayo, Bona Ipe, il faut que ça va Esengo, Mama Kon, Mama Sindiki, Yo soko lobi iso de topiki ya mwana mama malopeza pana yo bana bali bayo kali. Akombo ya tata mwana pe tata mulimo centre nzambe na ngai lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo mokolo ya vendredi ezali mokolo moko très significatif lelo tozali le 22 novembre 2024 nani ayebaki bobele yo nzambe na ngai yo yebaki ete ya solo lelo tozali koya na mboka ya Ngalema na UPN plus précisément pona kokutana na bana na yo koyoka matei mpe kosala mosala ndenge bokotindelaka biso ntango nyonso ntango ekoki nzambe na ngai yaka kosola na biso ete ya biso epesa biso makasi tala pasi kati na mokili chaque fois kaka balamentation
ya solo nzambe na ngai bino bolobaki nkembo likolo kimia na seme tozangi kimia zala na biso tito kosilisa programme yo moko tambusa biso na mawa na yo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo ngaliema oye Upen oye Kinshasa oye Tata Molimo Santo oye ya solo batata na bamama tangu na biso ekomi musika oyo tozalaki na soirée toyokaki matei oyo bakopesaka biso mokolo na baculte nationaux baculte matinaux pardon na basoirée spirituelle bazali koteya biso mokolo na mokolo batata na bamama mokonzi ya bule mpe azali koteya biso tobombaka nde tosalela oyo bazali kosenga biso towuti musika likambo euti musika batata na ngai na bamama na ngai bakoko na biso banyokwami bamipesaki mbeka mpo na balonga bitumba oyo bazalaki nango vis-à-vis na oyo biso toyebi baflamand oyo banyokolaki papa Simoki Mbangu na mama mwino na bana na bango papa Simoki Mbangu tobenge nzambe pamba te na maye asalaki yango na meritaki tomonaki ete ya solo azali nzambe me lokola yayaki mpo na yo na ngai azongisa moto mwindo esika ye azalaki mpo nzambe moto ya liboso asalaki ezalaki moto mwindo me na ntina tobebisaki tozongaki nsima loposo pembe asepeli nzambe atiki aleka liboso me ye azwi kaka 1/4 biso tozali kozela 3/4 na biso kimbangismo ye tozali kozela 3/4 tozali bana mapamboli nzambe ake kobimisa biso na libulo tozalaki na biso biloko pamba bakomona yo kimbangise na nzela kofinga kochola lelo eza nango me eza lisu ndenge yango ezalaki te ntango tozali kokola oke esika moye kutoloba te koza kimbangisi bakofungola deba moko fozala mpenza na baargument solide mpo convaincre bato oyo boza kodiskute na bango me lelo bakomi kolanda biso toza kolakisa bango civilisation malamu tolakisa bango bizaleli na biso mpe ya kitoko balanda biso bitambala ezala kaka ya bakimbangise me lelo mangomba nyonso bitambala mangomba ebele oyo eza kimbangise te me bazwi foto ya papa Simoki Mbangu batie bisika bango bazali kobondela na mituka ebele baza na bango bakimbangise te me bazwi bafoto ya bapapa batie kimbangismo ye bazali kolanda biso moke moke me biso nde totambola na solo tolakisa bango un bon exemple meme na kati ya balopango tofutelaka okomona bozali balocataire ebele ya de kimbangise et de non kimbangise me yo kimbangise lakisa ezaleli no ya kitoko malgré ezalaka na biso mpe bitumba ntango mosusu me bazali oyo bakodefendre yo ntango yo olakisi bizaleli ya kitoko eza boye te yango wana batata na bamama tozali kozela 3/4 tozali kozela indépendance spirituelle nzambe akosala mpe likambo nano esalema na mokili te oza koleka na nzela olataki uniforme atala bakimbangise uniforme wana tolataka yango kaka libanda te tala basurveillant mutu nyonso alati vert blanc azomonana très propre par rapport ya biso bato tolati civile
tango ozali koleka baza kokumisa yo malamu mpe kati na yo ezala na vert blanc parce que ezali espoir na pureté yango wana soki bamoni biso bamviaka biso me eloko bakokokaka te biso nde mibeko eleki mposa baya na bango soki biso tozalaki na makambo ya mibeko te me na bandi bisika kovanda ezalaka mpasi me mibeko eza kodiferencie biso na bango mpo biso totiaka accent makasi toinsistaka na mibeko me baresume biso Bible en 3 mots bolingo mibeko mpe misala toza mpe na les 12 préceptes na biso ya lingomba toza na les interdits donc toza na makambo ebele oyo bapekisi biso bamosusu bakosalaka me yo na ngai bapekisi biso yango eza na ntina ezali na ntina nzambe sikoyo alingi alakisa nguya na ye biso nde topesa maboko me maboko yango biso tokopesa ye na bizaleli na biso totambola kitoko tolakisa na mokili ete mokili yango ezali ya biso eza boye te tata molimo santo ye mokili yango ezali ya biso balinga te bakovivre yango un jour bakoloba tala bato yokala wana mbele balakisaki biso me lelo toza koloba bazomona biso kaka lokola soki ndenge nini me mokolo wana mokili ekoya epai ya yo na ngai nzambe akosala likambo nano esalema te me akosala yango na biso na 4e génération toza baprivilégié parmi tant d'autres parce qu'il y a eu 3 générations avant biso biso tozali 4e yango wana batata na bamaman ya upen naza na esengo makasi ya koya kokota na mokolo mwa lelo eza nango kutu mosika te na ndako ntango tokomi ngabi tokomi ipene oye ipene fliki wo héritage du Saint-Esprit. Bosalaka mpe misala ya fliki parce que na Paris baflûtiste soki batelemi na paroisse mais ezalaka somo te alors nayebi te bino bana upena baflûtiste soki mpe bosaka makasi makolo nyoka eyebanaka wapi na moto bongo ndenge toza bilongi mpe ya $100 ezali ebele ntango nakoti ya natali bilongi yango nga nalobi lelo kutu ye tokosala kaka soki $50 tozongi na bandako bosalaka mpe misala oyo ya solo jeteki oye jeteki pasakanaka te na Paris Aïe. Dirigeant pas Ali. Dirigeant oye. Là. En tout cas. Donc vous savez pas na Koreki. Koreki oye. Banane les sous. Pied gauche. Les agents de l'ordre. Pied droit mais pied gauche. Ipenoye. Ya solo totambola kaka na solo totala nzambe na biso za komema biso wapi. Pesa biso Zacharie 8:23. Bakokanga biso na bilamba. Bokende kolakisa biso epai nzambe avandi. Nzambe afandi wapi? Mokolo ane kozala likambo ekozala likambo bimi boye mutu akangi yo na bilamba memanga epai nzambe azali
ata oyebaki nkambango me soki ozalaki ya kobongama te nzela nkambe kosala nini ebungi yo ozoyeba lisusu te ezalaka na este weste au sud nord okomi koluka mpo na nini omibongisaki te tomibongisa mpo nzambe abombeli biso makambo ya kitoko bajene oye misala tokozwa te tokozwa te abombeli biso eloko ya kitoko ya solo nzambe montre na ye na ya biso ekokani te pasi eyali toyebi mpo nzembo yango kana nazoyoka partout mama tosisi baklase mosala ezali te misala eza nango bebo awa kasi ayaya me tobanga na biso te toyokani biso tozali bana ya kolo lupangu eza boye te kimbangismo ye azozela kaka heure na ye soki ekoki tokolokota yango ya kosakana te tobanga na biso te tozalaka convaincu na maye nyonso tu bakoteyaka biso tozalaka convaincu ke kosalema yango wana batata na bamama na kotala ndenge upe nasalelaka mosala parce na bolingo tomekaka me tokomaka mpenza te nzoka ngai namonaka matière ya facile ya mwana bolingo mpo na nini nalinga ndeko na ngai te mais biso au contraire kotiela baninga donc bakali ya soki ndenge nini kokosela baninga makambo kosala makambo biso tolongwa kote wana toyokani tozali bana ya tata molimo santo avandi kati na biso ezali esengo biso makambo koya lobi kuna toyebi yango basi bayebisa biso tala mikolo koya me bango balobaka na ndenge na bango me bazalaka na bango convaincu te me biso tozali convaincu yango wana oyo bateyi biso tobomba mpe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bana papa oye! Bana mapamboli oye! Tukabiso nyonso lelo tokolala bien. Mwilu toto na maloba kitoko oyo mama apesi mboko kati na biso na komisato ya bule. Okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Ibeni walibaka colline fertile yango Carrefour de savant. Oui. Yango Makambo likambo ezao muta etali tirikolo nani akobana muta tokiti lelo mama falone bayaki te basimi ipen bon tokiti $50 Voilà combien? $50. Voilà. C'est lui. $100.
Voilà. 50 dollars. Et mon année. Molo wakaseline na yo ego talamala oyo yebisi biso seline yo Central. Papa Sofier Mama $70. Oui. Oh la mina. Ego mona na kak Kendolo. Le coulou $20. Na évité papa exode de Sokayaki. Exode qui allait. Président Flicky. Président Flicky. Papa Yagenda $20. C'est lui papa d'Engeni. Kabela Kantambe, Marka Kantambe. Oui. Yo Marka Kantambe te. Central $20. Voilà toqué. $20, 50 000, 100 000. Quota dirigeant. $20. Ah, autant je te dis moi ma boque. Comme une porte en cam. Voilà. Oui. Ok, $20. $20. Mouda toki cannabis. Maman, oui. Hier, Azaka. Alobi, Céline, on a évité. Céline Flicky. Monta pas pécité. Un pécité? Monta pécité. On a Céline Sika. Il y a Céline Sika. Papa président a précisé. Les hommes ont eu un $20. On a président GTK. Papa Diassou. Donc le président Flicky à l'équipe, président GTK à l'équipe. Et comment dirigeant? Non, mon idée. Et comment correcti? Comment MSSK? Non, non, mon idée. On a président. Oui. Bon, tant que la mission. $10 Matati Licolo. $10 Matati Licolo. Sana Sala. Il y a des comas. Il y a des continuités. Mariba $20. Mama Yaga. Mariba $10. Mama Konde Zaka vigilante. Toke $10. Matelicolo. $10 les a combien les même 30 000. Oui. Attends 28. Na toi il est 30 000. 30 000. Sur vous en a 25. Ma bébé. Ils ont trouvé non. Papa c'est une zéro la moto. 25 000. $10. 30 000. Matelicolo. Nana Botele Malichami. Oui. Voilà. Mouta Toye Vaseline. Madimba.
Madimba $10. Lukulu $10. Tomete kama mabili. Zele ndio kwa moi. Central $10. Central encore $10. Ya pour ça va pas ça nasi. Ah, toi ya bayena. Voilà, papa exode bibi. Exode. Ah, mwana Paris. Yewana. Papa combien? Voilà. 150 000 francs. Congolais central. 150 000 francs. Congolais. Oh maman. Papa. C'est l'Algérie, je te dis $10. Papa Diangenda $10. Papa Diangenda $10. Sandra 15 000. 30 000 maman le dit combien? 30 000. Ah, 30 000. Voilà. C'est yo qui bien. Nga yo qui bien. Papa le bas. Papa Diangenda $10. Papa Odon. Papa Odon. Toka tanan. Toka tanan pour maman. Ajo sonna papa Exode. Puis. Yazana chapeau. Allez. J'étais qui c'est $10. Muta yelo baki. Ayebe na mamadi. Mamuta le baki kwa na miki. Central. Le baki central. Central. $10. Oyo lukulu $10. Oyo central 30 000. Maman le vit. Central combien? Central 30 000 encore central. Papa Diangenda $10. Ande kotobeta kama maboko beta malikambo zinawa. Il faut les encourager s'il vous plaît. Oui. Ah. Papa, vous savez comment on est en français? Papa Major, mon abisso, Toye Bazao, what? Combien? Mikala. Mikala, 100 000 what? Azali Mondimi, Awutina, Kama 23 km. Yemo kakena rate, bado bachewa. Pesa selini. Central. Mokonda zana Central. Central 20 000 francs. Madima 20 000 francs. Madima 20 000. Bon, biso bana to pesa te pona. Bona nini? Central 30 000. Voilà, Central 30 000 francs. Papa journaliste. Good. Okay, what? Madimba 20 000 francs. Fikita beta mabogoti. Madimba 20 000. Eskaka 20 000 francs. Ouais. Ba mama na batata le. Bwana koba. Nana kasaba yoza mundivite. Nana za koba te. Papa yako tika nani? Mutu te? Seli jeteki 20 000. Yo petera nani? Central $10. Papa kese kiko tika. Nana za koba te. Oza koba te. Yapo le mundi. Jela soso nani papa? Nake ko tika yanga. Kenge ko tika. Papa Diangenda $10. Ouais. Mama tata lera kotele mayango. Yango yo.
yaka kozwa mapamboli kotelema ya moyo otobelelaki te mikro nga likutu presse asali mosala ya bien impeccable ata bato oyo akoto bazoyoka biso bazokuna ekomondena ozokanga motema otokei 20 francs liki ipen papa kisolokele combien Maman Fallon yobelelaki papa. Maman Mikala combien papa? 20 000 Maman Fallon yobelelaki. Ayena ma disciple combien de disciple? Madimba combien? Vous avez combien? Madimba 10 000. Voilà Madimba. Voilà Madimba. Allez là-bas, allez chez maman. Central combien? 30 000 francs. Mwana yebra misala mbuta kwa kari alibaka na mapa communal. Bana ipen bazana mbongo kosakana te. Dirija! Mukonta mapinga mwana mayele madiba kompendo Kiche kotuna yo. Kotuna yo ba. Papa Kisoroke 10 000. AGT ya mari. MSSK 10 000. Hein? Pied gauche. Pied gauche 15 000 encore. Centre 10 000. J'ai dit 20 000. Maman Toumba. Maman évangéliste. Papa Kisolokele 20 000. Ouais. Maman évangéliste de comment? Kilo sectionnaire Bessalat. Nana yako tikanani. Mutute. Maman Kili. Mama yaka. Mama Mwenu. Mama Mwenu 10 000. Ouais. Nakomba tata mwana pe Molimo Santo. Ngai Maman Kala Matondo. Dirigeante responsable ya chorale des dirigeants jeunes. Toyena kimbelekele. Toyena kimbelekele ya 100 000 francs congolais. Konsaka
Na komba tata mwana pimoli musantu. Ouais. Naï papa qui a Nita Satridon. Ouais. La sectionnaire, il y a MSSK IPEN. Ouais. Il y a un Kimbele à 60 000 francs. Vous avez combien de yango? Bon, toquez la bilombe à Fliki. Fliki, yeah! Fliki, wow! Qui a pas. Nakombo tata mwana pe molimo. Va pas micro wana ezabiyete. Toke baba desu. Nakombo tata mwana pe molimo mosantu. Ouais. Ngai papa Diasunda Kubila, président sectionnaire ya GTK IPN. OK. Toye na kimbelekela ya 100 000 francs congolais. Donc yena ba. Tata mwana pe molimo santu. Oui. Ngai papa Jean Perro. Oui. Président ya groupe Fliki IPN. Voilà. La source du savoir. Les groupes Oyo et Zalaka, d'habitude, les groupes les plus propres, il y a ville province, il y a Kinshasa. Mayango, na loto moi papa pasteur sectionnaire. Oui. Toué na Kimbelekela, il y a 110 000 francs congolais. Mobilisation ya bana. 30 000 francs. Et 40 000. Seulement. On avait Tata Molimo Sang. Oui. Maman Konde. Aye na Kimbelekele ya 50 000. Wana mama mwi. Soni kutu bien. Wana mama mwi. Ouais. Ngai papa Selo mbia vanga Alphonse Mozart mwana Kenza. Ancien Boga. Ancien Boga. Ancien Mozart. Lobana Kikongo, Lobana Kikongo. Mkubwa se ye mwana velela. Ouais. Mono. Mono tata Selo mbia vanga Alphonse Mozart mwana Kenza. Ouais. Njira secrétaire particulier Mama Boneza. Ouais. Vutukidi. Comité ya foya kele wi Vutukidi. Tuyangalie tuferi matondo kwa papa pasteur. Nguiza litome futuka ya mbote. Vraiment. Ana lukulu bafene Kimbelekele ya 180. Mwana vile. Mwana mama Selo kubiena an. Chef de Seli yanke nulo. Oui. Ngizili ya Kimbelekele ka 60 000 francs. Okomba tata mwana peli mosantu. Oui. Ngai papa kisoloke les langues. Oui. Zakoko ya mama Mbonga Thérèse. Oui. Vraiment. Zoka. Mwana Nkole. Siko totala na misala. Zoka. Na ndimaki musalo tepo nazana no elenge. Oui. Yoko mi Jérémy. Oui. Batu bazwa senilité. Oui. Nasengi na papa passer a komela bango nanu. Ngali susu te mama oya zali likolo ya likolo papa. Singa epa ya mama. Tosala komite ya sika. Baye baza kuna bameka mukepe. Oui. Lela epa ya mama. Wana na shayake ko Kongo na chaki yango zumbuda kela. Oui. Dokuna ngesi kamvale kubando di makumu. Oui, très bien. Nasengi mama opesa pouvoir. Oui. Kimbelekele mwana muke. Azoyo kadesha. Na Kimbelekele 30 000. Aya mwana mukeko. Mama Mbonga Teresa Zali. Esa kosepela na Kimbelekele. Na Kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Oui. Ngai mama secrétaire ya cellule ya mama Mikala mama Komate Dorothée. Oui. Nali kolela liboso ya mama. Oui. Nanga na ne oyo na kufeli bandimi mine. Yango effectif ezali ko diminuer. Lelo na tamoli epa ya bana na
Nanga na ye na kimbelekele ya 100 000 francs. Kende kolela sukuna. Mena bien. Oboni. Bandi Kisolokele. Ezate hein? Merci. Maman Fifi Paula. Oui. Motinda mi asedi SKK. Nana kimbelekele ya 100 000 francs. 100 000 francs. Omwana zapla guitare. Papa Diangenda. Voilà, toke. Nakombo tata mwana pe Molimo Santu. Oui. Kombo na ngai mama Ali Pako. Oui. Naza trésorier ya cellule Papa Diangenda. Oui. Nde na kimbeleke ya 80 000. Ah, 20 000. Ah, papa Bialungala na papa Kisolokele. Papa Diangenda yaki. Nakombo tata mwana pe Molimo Santu. Oui. Ngai mama Balala Belinda, secrétaire ya cellule mama Badimba. Oui. Toye na kimbelekele ya 200 000. Oui. Oya yebi. Madimba yena kimbelekele ya 200 000 francs congolais. Mama Zasi. Wana central ya. Gentlemen. Totano bele yeba nakala. Loba mama. Nakombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Oui. Ngai mama Mampasi. Trésorier ya cellule Papa Dialungala. Toye na ya 33 000. Central. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Ngai mama Julie Mayele. Secrétaire ya cellule centrale. Totambole epa ya bana papa Molimo Santu. Apesi biso kimbelekela ya 300 000. Central apesi biso kimbelekela ya 300 000 francs congolais. Action de grâce accueille Maman Molimo Ngenda et à partir des 14 avocat yozala juge na bango toyaki na kimia zongisa moko na kimia batela biso ti mokolo ayenga lisusu tokozanga kokumisa yo te kimia tosengi na nzoto mpe milimo na biso elingi nzambe esalima na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu. Amen. Tokende malamu Voilà,
kolobela likambo ye balengani bango ndenge bavasplante akozala elongo na bandeko na biso ya LGTB bayeba kozala na paroisse ya Matete kuna nde kwete akui kozalaki bayite mpona kolanda biso ndenge papa Jordan alobaki na bino ete teknike mokolo wa lelo esimama na le secrétaire provincial Tonjibal Rwanda obebengaka bigi ya mokolo nelobeli tozalaki bayite tozalaki na papa Splanger ya lungala mwana bakoko tozalaki mpe lokola na papa Jordel tozalaki na mama Charlotte Tima tozalaki mpe na bakameramen du jour tozalaki moko na papa Enoch oyo biso tokobengaka makete azalaki na biso elongo po ete bokoka kolanda intégralité ya maye mama Marie Mwilu alobi n'hésitez pas osabone na Menga Makimbangu Menga Makimbangu nde okomona intégralité ya mokolo wa lelo coordination ya mokolo wa lelo esimamaki na mama Valentina oyo azali bongo chef de service ya presse information imonise na paroisse ya Iten mpona biso tosuki awa tokutani mbala nsima ciao. Hey.